moi nanga na benga ba onyo so bana nanga na benga ba teke ba camarade nanga ke bana nanga neti modero Maswaku papa Maswaku Kader aza moi nanga papi Kader na PCP mbote na France donc aza moi nanga ba comédien o nyonso ba yebi keno ba edaka papa Océan pe bazo continuer ko edenga nzamba pambola ba to kipe bangote to taka ndela to kende nzamba rosala présence ça merci na yo donc fungolanga makambo baloba mingi le papa na bilamba boy papa ne ali la papa na ko ozo mona za moke machini kana ko bandela yo Venga, uno tiene encima de tu tema. Mamá. Papa tem sanga pela mãe bem pode, co? O sanga não mosi boi papa. Wana respeita mokete. Não sai da musana ngai. Na longa yo pele sabana nga. Mais yo mondo zano za conseil bige, so na groupe ya 12 filles, fona beta na 3. E cop na binoti, ba leader boa bongo. En tout cas, nana senti à moi bien, mais naza bien ti. Vous comprenez? Na bien ti. Monique, na belara, donc liboko, na lokolo, donc et comme pena bien pena na noté. Donc na saliba 96 émissions, 96 émissions. Mais baidanga yi ki. Mais papa Océan, en fait aussi ces émissions, oh, tu peux tenir le solo à Mike Kalambai. Tu remarques que les musiciens chrétiens ba lingi bord fort. Et ça nini? Bon. Ba lingi nzoto fort. Eza yeke mta filmango. Eza yeke mta salaki. Eza yeke mta filmango yepe na yebi pe mamwana te. Mais nga na opesaka conseil. Donc batu nyonso bazaraka batu nyonso toza ndenge moko. Bonjour fidèles internautes, baye balingara biso mingi baye balandara biso binomo bo comprendre que d'ailleurs sarabino bo s'abonner massivement na chaîne oyo bolingara mingi chaîne ezarara moko oyo kangi poto e kangi Kinshasa 12 étoiles TV makambu chez Victoire Bagina bababi mwasi ya pembe beauté porcelaine abonnement ya chaîne abino eza gratuit au fecha au feleka nde na yebisara bino bo comprendre que tolingara bino yango lelo tozali awa. Le vous comprendre que sur ce plateau na anga morote nazalina artiste na bino o bolingara mingi akenda sango yena ni papa Océan o kala mingi te na repasser micro na remeka mpe ko solo na na marambo oyo ezoleka na oyo eleka kala mingi te no bomona e papa Océan mikole belé to mona e sur scène te boye bango awa yona ese ki bino bo s'abonner massivement na chaîne na bino bolingara mingi 12 étoiles TV chez Victoire Bagina ma solo la maman sans plus tarder na on peut sa papa Océan Mbote. Bonjour papa Océan. Bonjour ndegonanga ya mwasi. Papa Océan te sepeli makasi komona o lelo eza plaisir ya koyamba na émission nanga na plateau nanga et puis na chaîne na biso 12 étoiles TV. Papa Océan te remarqué que to mona kala makasi sur scène. Tout le monde au Kala depuis que marambu ya maladie mais lelo toza très contente ya komona yo na plateau. Pona yo. Donc na zonga déjà na zonga na zarapé na ba scène na ba belé. Donc na zonga déjà era manzambe. Papa Océan to mona ki moi ba mikole uti koleka obela ki makasi na maladie na yo baye basunga ki yo ezaya ki moi épreuve moi yo comprendre baye balingara yo na ba obando solisa we ya semblant to mona ki penda que obanda kolela mingi pa ba artiste ba confrère na yo ba consoeur oyo bazabozaka na bon travailler ensemble pour ba aider yo mais to réaliser que zaki kaka batu mukie o ba edaki yo batu belé
bayedaki nga bato ebele mpe bayedaki nga te. Donc mpona ntanga mpena bakombo te ke o motu boye ayedaki nga motu boye ayedaki nga, donc ezala propre te. Donc napesi bango oyo bacomédien oyo nyonso bayebi ke non bayedaka Papa Océan mpe bazokontinue koyede nga, nzambe apambola bango. Mpona message bato baboyaka na bango koyede nga. Donc toza bato tozaka na mokili ya Nzambe tozotala kaka. Donc nde mwana na biso alobaka mwana mwa asala ba TikTok, azosala makambo na TikTok. France alobi abi donc aloba mwa liloba mo boye nabosani batazua donc batazua donc abi totala kaka nzela tokende tokipe bango te, totala kaka nzela tokende, nzamba kosala. Okay. Merci Papa Océan. Papa Océan, sans plus tarder, tu retournes aux questions. Au cours de télévision, dans le solo, il y a carrière, na yo place au banda, nandengo komi lelo, nandengo komi siro Papa Océan. Pour Papa Océan, ça parmi les artistes congolais, kenda ba yebani. Au cours de télévision, non, moi, le solo, nandamu, carrière, na yo, banda, ndenge nelo, ni epousa, au sala théâtre, comme ndenge ozali lelo. Donc, carrière, na banda. Donc et pas Norona biso akufaki déjà. Donc naza na banoko mibale bango banda osala mwa ba scène na bango, banda osala ba scène na bango ya théâtre te, mais bazaki na comique moko ya makasi. Sikoyo jour moko boye kaka bazosala comique na bango, donc neti na ba blague kaka boye muninga alalisi, donc banoko wana mibale muninga alalisi noko mususu na nini na toilette donc avanda pena atanisa pena tongosa na toilette, après alamuki ezaka ba aventure tangu nayoka masolo wana epesanga mpe posa ya kosala théâtre. Après nake na bagroupe masa na ngai aza masa na ngai, mais fondateur na ngai mboso soki Faku Mputu, donc azalaki fondateur na nga, aza na États-Unis sikoyo, na pesi epe mbote place azali. Président na ngai ya kala penza Kabeya na komone Faku nani ai Sopa Kundungu komone toyebi na kombo major Sopa Kundungu. Donc bango wana après wana leki après siko pona naza mukuse nde nakendaka epa ya Simize, nakepa Simize. Après Simize tobebani tosali su groupe mo boye po a groupe ya Simize ezalaki Viva Théâtre. Tant tosali groupe à Viva Théâtre, après tant tolongwe kuna epa Simize toke na nini tosali groupe na biso batu nyonso bazalaki epa Simize tolongwe na tobanda répéter na bar moko Zénith je crois na nini na donc na Yolo quoi, Yolo. Après nani na bar mo boeza na Mombele, bon na Mombele to répéter suana to répéter, donc to sali groupe théâtral Wenge Théâtre. Après Simbite
tolongwe nde toke susu na siko na ye kofungula groupe na nga moko sero wana na kala banda obenganga nzambe kaka nzambe kaka kombo nanga pena o nasala succès na Kingabwa donc nzambe kaka tozaki na ba Wesley après simite mami mifi konde ngai na ye toye kokende na groupe ya Ano Sanjo président en tout cas excusez-nga na bosani donc Mama Ano Sanjo donc tant na kei na groupe na ye tosali film moko boye kendaka pe poto après simite nga na ke nanga na tiki na ke vanda na kingi na mbinza po na ndo vanda pe mo na Kingabwa mo boye ndesiko na ke mbinza ok mami mifi konde donc aye obenganga ke non biso tozo sala théâtre pas sai no ça théâtre pas sai ça ça compliqué ça n'est compliqué mais bon c'est bon na okende après na ya tozui na ye na bateni na ngai na mwa chapeau na nga donc siko tant na ye pas sai na kutaka Dinola ya Jampinda la wana noko ya sai donc ya Jampinda la Orly Robert ba Hussein ba mami ba serwana mando bengi mama lengi mifi konde bango bazaki déjà na première classe ne na ye mbamoko namona babengi nga po asalisa nga test bando sa test boy baoka voix pende bimi voix ya pakalowi donc muto aza mystique muto aza ndenge moko na pakalowi oyo oza ndeko na ye te na bite na ndeko na ye te na mpe tomonana te abi yo pena esili yo tozwi yo Dinola nde mutazwanga Dinola après kala mingi te pe saisa ye ntango ye avandaki ayoka kaka mutu mo boye na obeta tonalité mo boye abi nga fona jouer na muto aye wana abanda ko jouer série wana azaki ko préparer pièce moko kundilele nde efungolanga makambo kundilele nde efungolanga makambo présent saisa merci na yo donc efungolanga makambo aloba mingi elekaka te na bilamba boye papa ne alingaka te papa nga ozomona eza moke nasilika nga kobandela yo mosala na oderange yo mama okotemisanga mpe na moi boye mpo aniko okosanga ndono mwasi boye papa wana espa ata moke te nga naosalela mosala na ngai nalonga yo kopelesa bana na nga efungolanga makambo kundilele bopikiliki epuis makambo keke kaka na kini ntina poto po biso bato ya kala tozalaki te bato ya internet bato te biso tozalaki pena bato donc émission na théâtre na TV et puis tosali CD eke na poto après donc yango wana nde ezalaki makambo teke tozwa basuccès teke tosalaka te théâtre tosali na YouTube tosali na internet te biso est-ce que elo ni esalaki olongwa pa saisai te epa saisai tour à liboso ntango posaisai pena ndo sepela nanga makasi Dinola pa ndo sepela nanga makasi après Dinola l'air baye obebana na saisai après Dinola na Orly basali groupe na bango
révolution plus révolution plus hein, S plus il y a Dino là donc na Orly après nde sikoyo toke wana na mami wana mifikonde na bauseni biso nyonso kuna donc tokei donc ça c'est atikalaka na bato moke Robert Congo nani Pilamuntu bato moke pena Gédéon donc bango batikala bongo biso toke siko toke Matadi Mwanda Boma après tozongi toesusu tozongi na Kine après tozosara ba répétition nde sikoyo Robert na MM na PCP Mbote donc bango mibale baye na répétition ya Dino là biso na répétition na biso to bana répéter na bar mobo eza na Kitambo donc baye babeninga o papo séant to ana posa na yo président azoluka yo président lukanga mais to bebana déjà biso na toloba na surte mais to lukanga ni yote aluka yo po fallait bo continuer film wana ya Kunzilele abi nanga te président ye moko ayebi abi te bokende kuna nga boyebisa ye ke donc nga na boya abi te koboya te mais zwa apesanga $100 seri wana donc mbongo adanze pesinga $100 après nazwi pe $100 yango tokende kaka okozwe na yo ozwe après ntango okosilisa ozongi na yo na groupe na bino nga mpe nakenda nazwa lere nazwa na sisi lere nasilisi mbala moko na bandi sikoyo nde tosololi na présence saisait tosololi namoni kaka ke nde eza wana namoni déjà ke esimba te na groupe ya Dino la donc nazonga na kaka na groupe nde nazongaka après nazongi après titi après pe tokutana na Monstre Pululu donc nde tokutanaka na ye place wana na groupe wana donc yazalaki na Kitambo donc tokutana na ye donc le roi makila etutana tokutana na ye ayamanga bien toke pe na ndako na bango na Kitambo donc ezalaki bien après sima mikolo sai alongoli Pululu na groupe apesaka ye suspension après ti nga pe sikoyo na ye kolongwa na groupe sai donc yango wana ok pendant bamoment wana nyonso ezalaki facilité ti yo koma lelo mais na ndenge oza na bapeti na yo oyo batournaka théâtre la majorité eya neti peti nini oyo mpena ndenge oza na ondimaka mpena olobi ke te oyo nde aboya boser oyo nde apenda na comprendre te obi na ndenge baye nyonso ozomona baosala bathéâtre bana nyonso ozomona baosala théâtre motu nini mpena yo ndimaka mpena olobi ke oyo nde aza boya boser oyo nde aza boye ayebi kotourne nandima donc fo nandima déjà na moto ya liboso petit na ngai héritier Kapuka force tranquille ya force tranquille donc wana za mwana nga penda donc nga pe donc natia mwa mayele oyo aza nango donc ayebi mwana nga neti mwana nga nabenga bango nyonso bana na nga nabenga bango teke bakamaradi na nga te bana na nga Maswaku papa Maswaku
na pesi mbote malgré que à Bali à sali mariage à sali nyonso ata invitation te ata nini te mais eza couple na bino bato théâtre boira bon mais quand même félicitations maswaku félicitations donc esalinga bien ata que anga na Bali pété mais en tout cas na pesi yo félicitations maswaku donc aza mwana nga donc azara fort Kader aza mwana nga papi Kader na pesi pe mbote na France donc aza mwana nga na kesu na point noir dongi zamba a mwana ngai Alida donc mamami mifi konde okine na obeta masolo wana donc ye mifi konde donc aza mwana nga donc na formaye et puis na lakisa ye pena ke tala basalaka boye bajuaka boye basalaka boye mais babi mama nani otanga mama mifi konde il paraît gazara moi c'est na hote équation na ebisi mwana nga na tuni question yo otuna nga zote na ebisi te aza mutu tozo travailler na ye mais nanu tobalani te boye mais azara mwasi na o nini nango mais parce que déjà le rôle ba que nanu tobalani te boye mais bozara na relation mo boye ya mwasi na mobali ba relation ka ya bien toi na relation ya bien donc il aza actrice nga aza acteur donc bien mais il faut officialiser makambo faut pas tozara bana mike na mamu ote bon par exemple toloba mifi na papa océan allez bako mwasi na mbali ti après pe allez bango bakabwani susu ezala nango bino bato ya théâtre eza logique bozala na groupe wana obima na 3-4 nango logique oui tomona yango na bagroupe mosusu te totanga kombo te oyo eza tv totanga kombo te mais yo monde oza na oza conscient oyebi ke so na groupe ya 12 filles fona beta na 3 cope na bino ti balider bwaka bongo en tout cas nayebi te yo moto olobi mamwana bon parlons de Kingakati papa océan que déjà okenda Kingakati tozalaka na liste ya bato bakendaka Kingakati to bakata o nazala na liste wana te masa na ngai kutu masa na ngai dinola toya tosolola na ye po depuis na bela donc depuis na bela na ye ti na ndako na ye na ndako na Mbinza donc Dinola na ba Orly na ba Robert na ba Hoffman na ba donc batu nyonso ya groupe sai cour des grands to sala cour des grands na biso à part sai to longwe sai mais biso nyonso to sala cour des grands donc ba yaka kotala ngai donc kaka bango wana ba artiste nyonso depuis nde nazala na ndako boye nde naza boye na santé à moi bien mais naza bien ti vous comprendre na bien ti monique na belara dans liboko na lokolo donc ekomi pena bien pena na noté mais nzamba osunga osala kiné te na osala kiné te mbongo ezati siko dinola ayebisanga ke non tokokende na Kingakati tout na zela na sala ba émission donc au monde ba émission on a sali on a sala na nini so tali boye donc na koma neti donc bat misu ba mona nga neti na beleli boma bat misu ba moto ba papa océan pena bata ombe ba linga na bango aider yo te yo to nini ngo tinga mana batu boye
Donc nasali ba 96 émissions. 96 émissions. Mais baïdangaï qui. Mais pour ton information, quand baninga na onde mutu bakata on a liste ya kingakati. Oui, pour ton information. Baninga na po ebake mutu oli na ende mutu oboma. Kara bango wana bosolola bien mais balingi te ke o bénéficier na o bango ba bénéficier na kingakati. Est-ce que na liste il y a 102 ou 103 artistes comédiens o mama Olive pesa po bazwa traitement? Est-ce que vous avez na kati? Nazana na kati te. Moyen za na kati pe ezala te po ba o bagenda okotsa ba kombo ya yo ba memarati ba fina ba fina et puis ba zwa ba kombo ya bandeko na bango, bazwa ba kombo ya bandeko na bango, vous comprendre, bazwa ba kombo bandeko na bango. Donc mais ngana loba kaka ke naza intouchable ngamu na loba ngo naza intouchable po kombo wana nayebi ke ba intouchable bazana bango neti sora intouchable ndeko masa na ngai ndeko na ngai ana France na pesi mbote. Donc mais pasteur na ngai prophète na ngai faveur comme on a faveur mais intouchable ngape nazwa kombo wana donc na sepela nango yo peut-être ba boya romema o po yo okota te oza analytique te ngwana ba memara yo te po to remarquer to moni to yebi pe to conscient to yebi pe batongo ba oyo ba na église wana za na ngirengire pesa marambo yo kenda te ya ngwana église mo za na ngirengire ba artiste comédien bele ba kenda okuta na kuna so na tangelo na ba film te kuna siko za click na bon place ba kenda za mo litière po yeba na po sala bo yo moni la majorité à bateau ba uti okufa kala mingi te po ba simbagi ba retour wana emsu yo tellement simba te ba mona kokuna te yango ba finara ote omoni biso zaba na nzambe ndolo bige batu ya isogi ya ngiringiri bon nga na ebi ma mwana te donc ngai na sala makambo oyo nzambe azotinda ngai omoni nde bato misu bakomaki ote bato ya théâtre bakomi na kisi bakomi bon te bozalaka nango bokoma te bozalaka nango mais biso ngai ke te yo kozala nango te mais la majorité ya bato ya théâtre artiste nyonso normalement azalaka ana eloko mo ezipaka ye siko babino botikalaka nsima la majorité oyo botikalaka nsima parce que boka nango te ba oyo baka nango yango baka boye oyo esimbaka ye nga sikoyo elo oyo esimbaka nga te elo esimbaka nga nzambe na ngai po soki nazalaki mutu ke nazalaki na makambo ebele ya mabe tutu mbele nakufa kala 5 ans déjà yango oyo nazali. Donc nde tosali émission na yo boye donc lobi le msusu na ozala te lobi pe le msusu pe na ozala mais nzamba azobatela ngai na elo esala nga pasi ndeke batu wana ya théâtre batu mingi ya théâtre bakoma baekiri na baekiri donc basangana bakenda na bato na bango mo boye bayebani donc mutu boye tosalisa eke po ye aza mutu na biso te neti ngai nde nga naza wana depuis nga na bandi tourne bafilme naosala bafilme na nga ata naosala bavie ya mokie ata nasali bavie ya mokie me naosala bafilme na ngai na YouTube. Donc nazosepela nango donc nazosala bafilme wana na bacomédien oyo balinganga nga pe nalingaka bango mais bacomédien oyo biso tosala na bango théâtre oyo bazalaka bamasa na nga oyo bazalaki baleki na nga oyo bazalaki bayaya na nga donc bakoma barejeta ngai pena
Donc lem so ozwapela mutu papa oseya ndeni te toya kotala yo. Donc toya penza groupe mobimba penza toya kotala yo. Oya boyo tali ti lobi wane leki mutu ayete. Donc nga nazalaka nakangamaka na bapeti na ngai basadiki sadisa ige sadisa. Donc wana masa na ngai ndeko na nga cameraman na nga réalisateur na ngai. Donc héritier Kapuka. Donc matembele naza akana na bola matembele junior azaza. Donc na kanda na apeti na ngai penda petit na nga mais bon na pesega mbote Matembele junior nde nani bola matembele azaza Jonathan. Donc Jonathan ngam na pesa kombo ya Jonathan. Donc aza président ya nini ya les amis de Chico. Ah bon, malheureusement on a ébiété parce que na Chico Pululu on a ébigara héritier Kapuka Christelle Amida bamsusu bon yé peut na ébiété. Nous avons ta jalousie. Mais vérité quand on a la vérité ça na la vérité on a orgueilleuse. Donc le balongola est président. Balongola est président. Mais papa aussi en fait aussi c'est émission tout maintenant les solo ba Mike Kalambai. Tu remarqué que les musiciens chrétiens ba lingi bord fort. Ezanine. Bon. Bon nene. Ba lingi nzoto fort. Mama nzoto. Bon. Bango baza pe batu le roi batu. To boyité. Pourquoi yondo za boso za na mwasi na yo au filmer pour publier. Eza yeke mta filmango. Eza yeke mta salaki. Eza yeke mta filmango yepe na yebi pe mamwana te mais nga na opesaka conseil. Donc batu nyonso bazaraka batu nyonso toza ndenge moko. Toza na ba sentiment. Tosalaka. Totika okosa. Maza musala nzambe ti musala nzambe fozala digne. Te mosali na nzambe oui moni basali na nzambe bazara neti bazara batu o bazana makila donc makila na nyonso to ezo sala. Donc bomona teke te biso to koma basali na nzambe oyo baza ba te. Nde yo monde la vidéo wana eskiza Mike Kalamba yo bien basali montage kaka. Mwana te. Na yebi mwana te nazo yoka ka nde yo lobi na nga boende na yoki mama. Donc nga penda nazara penda na landa penda mwana te ya ba vidéo tout. Donc na yebi te. Papa c'est un mot de la fin parce que to komi na suka émission na biso comme conseil na yo pe okoki ko procurer bandeko na o baninga na o bana na o oyo olingaka mingi. Vraiment conseil ezaka ke non papa océan nalinga nanga batu nyonso même balinga même bato balinga ngate mais nga nalinga bango. Donc conseil ezake il faut tozalaka quand même na mutema moko ya mawa ya kosunga. Donc neti ngai nde nalobi nasalaka susu nasalaka ba filme babenga nga na ba groupe moko ya théâtre babenga ngai mais ba groupe ya théâtre nga na yebi babenga ngai sute babenga nga te lem su na to sola na bango papa océan te tokobenga yo nakozela neti modero donc y a benga ngai te mais Jenny Bosangi
Jenny Bosange na PCP mbote place aza, j'espère kaza na Australie. Abenga ngai, abina nga papa océan. Naza mposa tosala bosala film na compte wana na tie yo pena ozala acteur principal na film wana. Mais modero nde mutu azo kipe pona ko ba transport na yo tout po eko aider yo pe pona ba transport ba kiné ngabi c'est bon nazo zela appel après quelques jours bayo ebisanga ke non film yango déjà modero asi a bimisa yango donc batia pe komo na ngai na nini ke non papa océan donc omoni mais modero na ebite soki so eza likambo solo donc bosola na Jenny Bosange ngaza na problème na ote yo za ndeko nanga na problème na yote donc nango pesa wa mbote ti siliti donc mbote vena ya mingi Jeanne Bomoli petite sœur yalinga pena na loba bongo Jeanne Bomoli petite sœur nanga ya propre ya tongo petite sœur propre ya papa océan donc Jeanne Bomoli azana États-Unis ye aloba mama soki te papa océan nga linga otanga ba ville nanga wana nga na yebi nanga mama wana ya ba anglais kuna nde baloba te Jeanne nani Magio wa Saidi Binti donc Magio wa Saidi Binti donc et puis petite sœur nanga ya propre ya tongo. Donc, on est ensemble. Groupe Nangai, il y a Océan d'Afrique, Oeza na Pointe-Noire, na pesi bango nyonso mbote. Groupe Océan d'Afrique, Elkin, na pesi bango nyonso petu mbote. En tout cas, Nabosani, Karine Ouattara. Donc, na PCP mbote. Christelle comme alingi penana bwaka epo aza pembeni wana azotala ita Christelle otala Christelle kumuna ya balube za nini kabangu wetu donc kabangu na pese mbote mami mifikonde yo lingi bongo yo lingi bongo ezara bongo kasi loko yo lingi bongo donc ye pena ye mtasunga nga pena mwa muke donc loko lingi za bongo donc batutu o balinganga donc na pesi bango mbote dinola amasa na ngai ape présent na ngai azaki donc asa présent na ngai mais dinola ozomona na te depuis olakanga mbongo ya napo donc navanda na sima mutu na mbongo te ya kofuta ndako ya kofutela ndako dinola na sengaka ye mwa mbongo mo boye ya poka po ekoka soki nini nazela dinola donc so bazwa ta parti mukie nalobi yango na émission po eleki président nanga Fiston Sai na pesi mbote ye pa asunga nga me aza na France na pesi mbote ya ebi mamde to solo laki donc na ozela eka na retour président donc yango wana donc batu nyonso ya théâtre nalinga bango vraiment nalinga bango atake balinga nga te bakota bafiti po na ngai po balinga te po na bima po donc balinga pena susi na bango ezalaka nakweya nayoka na lisusu te mais nazali toujours naza intouchable donc
Merci. Ok, merci. Bon, comprendre que Oezaki papa océan yé moko na micro na biso à lobby, mais bozelate artiste akufa po bosomba cercueil ya cher, boya bosala ba émission kili. Po jour ya likambo wana rekoma ngamo na ozala en tête ya mambo nyoso. To benga na bino ba caméra ekota te elo monte ekota. Po artiste yeyo aolela ana pasi bino mo moni likolo na ye na liboko na ye esala te bo aider artiste azwata mwa kine likolo ezonga normal liboko ezonga normal bozo sala eloko te bo lobe eloko te awaza na bomoyi mutu te asali émission mutu te alobeli santé na ye mais ce que tie mutu na selelo boloba nini que lelo to okende kosala émission papa océan boko ya te moni longo bon nga boya te to souhaiter malheur te to souhaiter liwa te pour un artiste azala boyoka soni mutu kaka o mutema na ye ko toucher a aider nabosani pena faye pena na remercier batapoto baida ngai fo nazala pena nazala ingrate donc fo baida nga pena donc depuis ma maladie nanga depuis na belaka donc baidanga makasi batinda bambongo mais mbongo ngo ekoma mais muyibi mo kaka ayibi poka po nazwaka pasi mais en tout cas na pesa bango merci butu moi ndeko na ngai donc nalingi bino donc bo continuer ko soutenir ngai donc bona de tila moi na France à Tongo bona de tila oyoki bona de tila donc et puis mutu na ngai pe vie na ngai na mwasi na ye donc chaîne wana mais rêver ba solution na kumu en papa donc wana na batu na ngai attaque ba cordon na yo wana o tie wana nani petit mundirba aza faux mundirba ngam na lobby oza faux okasa ngai po vie abanda ko tia ba film na nga na chaîne na yo po yo wa mutaketo mtazua donc totalaka nzela nde to leka donc yango. Merci beaucoup boyoki nde papa océan lobi bino bato azua bato akento bo ata bo pe bo tindele lorote bo mona est toujours en bonne santé mais ba o muteme retoucher bango pardon bo tinda ta mbongo papa océan azwa kiné asala kiné liboko na likolo ezonga normal artiste soka za vivant eza ya biso ba eto totalaka bango ba eto sepelaka na bango to aider bango eza te ke artiste soka kufi nde oyana mawana oyana ba caméra bino ba surtout bato ya YouTube yango aza bomoyi to mone bino te soka kufi awa ale YouTube yembe to ozela mama olive to ozela to boyi yango moto aza en vie bo aider ye azonga sala kiné azala bien comprenez que to lingana vivant rande na lobara chaîne Ezara Moko, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube 12 étoiles TV chez Victoire Baginama. Un grand merci à mon réalisateur Igo Sadissa et pourquoi pas à Héritier Kapuka. Babi malgré les lots na yé na zongina nzala Christelle à lamba car na oyo kanzoto bien teto lobate. Merci à vous, merci à Papa Océan, merci à ma famille aussi. Prophète Obesa babi motonanzambe homme de Dieu babi muta solo la nan kolo wana posa libota wana posa ya bana wana posa libala prophète aka moko prophète Obesa babi yonde makambo prophète Thomas Thomas Lama Kadinga wana pasteur na ngai donc église victoire donc héritier Kapuka lingi libanga Pasta Obesa, pasta na ngai, oza pasteur na ngai, papa, donc nazo kokate, mais héritier mutu apesinga libanga, mais tangu ekoma o po azwelanga mbongo, omona
ye hérité azwi mbongo mais ayibengi ngai te. Donc pasta obesa donc komisa malobo nga na tindi et pas héritier après et pas na ngai mais mbongo tokuta na nga na yo face à face. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Je ne pourrais pas finir cette émission sans pourtant dire un grand merci à ma famille, la famille Matala. Et pourquoi pas à Josué Mbouyi. Josué Mbouyi, que je salue en passant. Et pourquoi pas à Patricia Ngalula aussi, qui est ma sœur. Et toute la famille Matala, Dorcas Matala, Pélagie Matala. Et pourquoi pas Christelle, moi sinzoto pete pete. Christelle Kabangu, babi à lamba lamba malgré sanzoto pete pete. Et là on a place nango. Donc prophète Obesa, motona nzambe. Naboiga roloba prophète Ozela kaka. Kande oloba Oze amikolo tolo nase prophète. Abonnez-vous massivement, vous serez jamais déçus. Igo Sadissa. En tout cas, mbote pena mbota suka pena mbota suka. Mbote pena ya suka. Pululu monstre d'art, paix à son âme, mota suka yango.